Ria, vraiment, les petits mots. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa ba sepeli. Bonjour. Tomoni libulu awawa bino bosalaka awawa ba idée nini okoki kopesa to bozoloba nini mpona libulu esalemi? Premièrement, merci nanu na ndenge okiteli biso awa parce que problème toza nango awa esika oyo à cause ya bambula nde déranger esali mwa inondation oyo. Donc tosenga kaka na gouvernement songe na esika oyo parce que edaka surtout mingi na embouteillage soki par exemple na niveau ya rond-point il y a 24 soit na niveau ya sayo ne permettra que bakare kota boye na niveau ya po ekende ko na niveau ya 24. Donc surtout mingi eza vraiment entrée principale ya Ngiringiri. Donc tosenga kaka na gouvernement baya noki koluka kobomisa yango parce que eza pe bamama musu ba débriaka moni misala ezate ba musu bato débrier soki par exemple ebebi kotoyo eko déranger mingi ba mama o bato luka quand même koluka ko débrier. Donc ya to senga na gouvernement a songer mingi na entrée principale ya Ngiringiri. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Ah, merci. Ria, vraiment, les petits mots. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa ba sepeli.